Bisogno stato s'abonner nationalement Madia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa Madia Star TV Le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué La mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne Mako Madia Star TV etale mamuda te bato bandima Madia Star TV Zambada Media Elinaka bakaba news bapik na bateatre S'abonner. Bonjour famille, bonsoir. La R écoute libino na pesi bino mbote na komo na Yesu tikete nsamba lola asala bino nsubola muna mokola lelo babi nazali sine sur makasi ya kudasili boso ba télévision bino comme habitude babi toujours Madia Star TV balobi oyebi kazali mutasika na kata Madia Star TV ande konanga oyo ezali chaîne na biso moko ya bakwangula to na ba chaîne bakwangula bande konanga ezali ba congolais na bangolaise biso tozali moto moko j'espère que na lobi eloko place wana babi bande konanga ayebi kazali mutaliboso bande konanga ko bosala te o s'abonner na chaîne na biso o like o aimer et ko sala biso bien makasi mingi babi na kata Madia Star TV bande konanga to sala nyonso to sala ba suki bo mona boza perika koteka place tozali bande konanga commandé periki na bande konanga okozala jamais dessus na mboka nistu ozali babi na kata Madia Star TV bande konanga toza l'assurance na biso ya maladie oyebi kazali intéressé bande konanga kobosa na te o contacter toujours Madia Star TV na numéro de téléphone eza na bozanga ta ko passer bino numéro ya ndeko na biso Yaniki assurance babi na kata Madia Star TV bande konanga to beta kama solo to sala ka ba analyse to lobeka nyonso sauf bakiti na ba mesa yabi bande konanga na sengi merci mingi na ba support na bino na bande ko nyonso tout oyo ba supportenga baba bonga boko papa na accent voilà na Kishasa moi code moi ba conseil la star za moi bi kenful bande konanga et cela nga toujours bien bo cela que la star azala la star inda te la star ya munene ta konda te na zaka ndenge na zande boyebi bayi bande konanga oyebi ke alingi mo libana kata Madia Star TV pourquoi pas contacter biso na numéro de téléphone ezana bayi mo libanga esala ka moi bi babi talaka moi sanzela mine voilà en plus moi ça na problème access quoi beaucoup libanga video yo kandeni mo elongo ba stress balobi lisusu bande konanga la sasa peut-être Christophe Songo ba songo babi mobali moko ya bio na kata London na peso mbote place ozali babi merci beaucoup na ba famille bozana kata line ozola na kata Madia Star TV pourquoi pas aimer vidéo pourquoi pas ça la commentaire pourquoi pas encourager la star na musala babi la star za mutabolingo na 4K toujours ya musala babi la star za mutabolingo bolingo toujours na kata musala et ça la rabiso moi bien bande konanga to yesu ko solola comme habitude bande konanga ko kamwa pena mawa lisolo oyo epesi biso pasi mingi ya koyoka ba comportement ya ba papa ya poto o bazo sala na mboka ya Congo ndenge bibale ya poto bazo boma biso basi na bango na mboka ya Congo omona kende ko mobali akosi ba gerati neke azali veuve ke mwosene ya kufa pote asala kaka buzoba na ye na mboka ya Congo bande konanga tona na lisolo ya bokebi po mona ke niveau ya motema mabe ya mobali oyo aboma mwasi na ye akosa ba gerante neke azali veuve pa matei azana akoma ko sasa bango akoma ko fefa na ba gerante na mboka ya Congo malheureusement bande konanga la patronne moko akiti na mboka ya Congo balobi ezali lisolo moko ya passe pena mawa bande ko tolanda na bokebi nyonso famille nde na lobi kaka ke toye toujours ko solola ba réalité ezo passer na kata comité so ba Angola pa matwa bi na kata Madia Star TV tolobaka nyonso sauf na makiti na bamesani tozala ka intéressé na ngote bande konanga na wuti kini awa makam na kutani nango
bandeko na nga eza pasi mpe na mawa yango moni toyo kosolola yango ya komona eloko na moni on dirait ezali ndoto on dirait ezali soki mpe théâtre me bandeko na nga ezali baréalité oyo tozomona na vie makambo nyonso to na moni na ko bandeko na nga na bandeko ya toujours kolobaloba na bandeko koloba api makambo nyonso na kuta na kongo bandeko na nga na miso na nga moko eza ya pasi mpe ya kokamwa mpe na mawa bandeko na ngai lelo nazolobela awa makambo oyo ezoleka bandeko bapapa bazosala na mboka ya Congo a général ba diaspora voilà mingi nazo intéressé mingi na banoko na ngai ya bana na bapapa na biso naza tout trois la bino nazo intéressé mingi na bapapa beaucoup de respect na bapapa bandeko na nga ndenga mabete na respectaka bino etake bino batu bosutenaka nga mingi na chaîne ke bamama mpe bazali mingi neza bapapa mais soki likambo ezali na kati ya mabi ya star ti bandeko na ngai tokoya teke ya kosala mascara babi awa tolobaka nyonso ampli tolobaka eloko pourquoi mpe naloba eloko awa na koboma te na koloba nyonso to na kuta na mboka ya Congo bandeko na ngai bobenga bapapa bavanda ta télévision na yo on ta laptop no on benga papa vanda lisolo oyo ekosunga papa moko ekosunga pe couple moko j'espère na oloba eloko bapapa na ngai eloko na naloba ke bandeko na ngai il faut totambolaka na kobanga nzambe bolingo bandeko na ngai ezalaka na motema ezalaka na baki te en plus bandeko na ngai esika nyonso to kozala tolinga ke bolingo na koyeba ndeni bolingo bino bapapa ezalaka toujours na motema tango bolingaka biso bamama bandeko na ngai bolingaka biso na motema ya moko bolinga biso na motema moko na hypocrisie te na motema ya moko wana ezosala biso bamama malamu mingi bandeko na ngai ezoshoke bino me bokanga motema naza toujours na droit ya koloba etake bino bolingaka mabi ya star tiva loba eloko na koboma eloko moko te naza kaka posaka naloba kaka bandeko na ngai nauti na mboka ya Congo nakendeka na ezala kaka ke nake na mboka ya Congo kovisite bafamille kosala makambo mosusu ndenge misalaka kosala neti business mais likambo oyo nakuta nango na mboka ya Congo bandeko na ngai ezali na ndeko na biso moko avandaka na diaspora na kotanga komba mboka te mwasi na bisenga na tanga komba mboka te pamba te événement wana ezalaki nga na misu mobali na kwenta ngai pe na kwenta ekuteli nga na misu kaka bandeko na ngai ndenge ezalaka kaka couple bazobo mama mbongo na bango mwasi azosala full time ne tobenga na anglais mobile pe full time bazosangisa mbongo na bango pote basala eloko na mboka ya Congo ezalaki pe ide pe ya mabe te bandeko na ngai papa na mama basangisi mbongo batonga eloko moko ya bien soki nalobi batonga eloko moko ya bien bandeko na nga batonga eloko moko ya bien félicitations ma sœur place ozali na sirola na vidéo ok que so buzo mobali na asali mais félicitations susu na papa na biso na eloko botongi na mboka ya Congo basala flat na bango bandeko na ngai bana poto bakitaka na baka batu kaka baluyaka ngo oye poto osali séjour na yo baactivité belebele esalamaka kuna na kati ya flat na bango eza me eloko mwa munene oyo batongi na mboka ya Kinshasa bandeko na ngai omoni ntango bomonaka eloko moko boye etelemi na mboka ya Congo omoni ke mwasi atongi eloko seke mobali moko aza na nsima azopushi ye comme si mibali okomona ke immeuble moko etelemi awa biso bato raisonnaka kaka ke mobali asali effort totiaka mingi te ke couple basali effort ngana yo tolongolaka mobali tolongolaka mwasi lobaka ke mwasi asali effort mobali asali effort bandeko na nga nde tozala bacouple boyo couple baza boyokani soki bazosala eloko na mboka ya Congo bandeko na nga balingaka bazala toujours together bazosala programme ke yo ozwaka amsu 1000 euros ngana azwaka 1000 euros na fin du mois ale 1000 euros na yo tosala na mboka poto 1000 euros totia na mboka ya Congo totonga ndenge ndeko mosi explique nga ndenge basalaki ye na mobali na ye batonga ndako wana malembe me bazoki pe chance gérant oyo bandaki ko gérer appartement na bango bandeko na ngai ye moto bako yede bango baofutela ye tike azokende Dubai kosomba biloko ya ndaku
bazotonga malembe 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 na ndenge mpe ndako wana eyaki kosila. Sikoyo ta oyo nyonso tu papa ke na kosala Kinshasa bandeko na ngai mwasi amona esika ngona nute amona ngoka na ba photo. Tangu papa akendaka kosala musala kuna bandeko na ngai nzoka ndete ke place wana bakenda kosala musala bamona kaka papa ye moko bamona ndenge papa azali single ke papa azali ye moko tozo kende malembe malembe na papa bat o bayebi asalaka musala babi ke papa oyo azalaka ye moko me bona naka lisolo tina suka ye moko aza ye moko aza célibataire aza nini bona naka lisolo bandeko na ngai pamba te ntongo papa asalaka musala na ye na mboka ya Congo mama atindaka papa ya kosala musala mama atikalaka na poto na bana mama pe busy azozwa mbongo azosala bandeko na nga azopesa epa papa bazotonga na bandeko mosusu bazoyede bango na misala ya ndako ndenge ezalaka kaka ke bozwi bato bazoyedaka bino me mingi moto ayaka Kinshasa mingi ezalaka mingi papa ke mama nanu aya nanu Congo te banda azonga poto amonaka misala nyonso to bandeko na nga bona na nga histoire au bien amonaka misala nyonso tu kaka na ba video batini video to komi na etape boye ezosenga boye mama amona okala ba video na mona obona misu te sikondo komosi ayebisinga ke alobi la star ekomaki na mama moko boye nayokaki pe posa ya kokende kini nga moko na mona misala ngo ndenge ezali na mboka ya Kongo ndenge totongi ndako talaka ke ndako esili ampli batu pe bakotaka batu pe baluwaka esika wana aliaka pe mbongo pe yaka mbongo ekomaka bandeko na nga me mama nanu amona nanu esika wana te mama ayonzwa mokano bandeko na nga abite ane oyo ya 2022 oyo mama alobi ngapi fana kende Congo papa pe aboyaki te bandeko na ngai ayebisi mama papa meza te to se préparer pour te mama akende Congo. Malheureusement maman a expliqué nga bi la sta nga kende na bana nga bite lokola mbala liboso na kende Congo mwana kende bino ezate tikana kende soki na mabateli biso ta muso aneko ya wana to kende biso na subo mona musala o to sali na mboka ya Congo ndenge ezala kaka comme habitude. Bandeko na ngai mama ayeko koma na mboka ya Congo. Tanga yo koma na mboka ya Congo bandeko na ngai bayambi epe bie bandeko na ye bayo mema ye na flat place o batonga na mboka ya Congo. Deza kuna bandeko na ngai papa mobali na ye apartia poto esa bango ke bobongisa appartement mutu moko azoya me alobaki te ke mwasi na nga azoya abayaki bobongisa appartement wana o na lala bofungola bobongisa bien mutu azoya kuna siko ba gérante o bazana o ba géraka nini ba bongisi pe patron ebiki ba bongisi pe bien tant madame pe akepe na Kinshasa akomi ba PCP clé mutu kana bango pe ande ndenge ezala kaka yezo na aéroport ememi eti place bazali na flat ba présenter place ba PCP clé ya chambre mama pe akoti na kati ya ndako loko za ki butu bandeko na ngai mama pe atiki ba valise ne ndenge expliquer la star na kipe te ke na sala boy tema ko lemba na yaki na Air France to koma ki ba kin ba 18 le temps obimaka ba manœuvre ba voyage abina koma ki ndako presque butu alors bandeko na ngai tongo etani bandeko na ngai ndenge zala kaka amoni na misala ndenge zala kaka oye poto ozala besoin muto ayedaka yo na misala. Alors bandeko na ngai mwana oyo aye koleka place wana ayebisi madame wana abi ke gérante atindi ye ayo kombola ndako ayo bongisa ndako place madame avandaki madame pe atiki pe mwana na pe azwita na ye azosala musala na ye ndenge bongaka bongisi cuisine madame ozana besoin chi ebona bo mama pe abi la star na motema malamu pende na monaki mwana ngo bazaki be na PC10 neza besoin somelanga lipa moi safuka ndenge ezala kaka
Siko bango sikoyo la flat wana siko bango bayeba kite ke ye aza patron azali mwasi ya patron bayeba kite bango bayebi kaka ke patron atini mupaya moko aye apesi ndikisa ke bopesa ye chambre oyo alalaka siko bandeko na ngai lela dembe nango bandeko na ngai Gérante ayo mata ya mwasi tangu Gérante ayo mata ayo kuta na mama ayo kuta na muta tofana na ndako pamba te muta Gérard esika wana o mama na yeko se présenter na yo tala yo ngamu na Gérard awa naza Gérante bona boye yango loko sa mupaya patron a commandé biso to peso esika awa to tala ka ba besoin na yo to sunga yo so na besoin à course toza disponible pour na yo ndenge ezalaka kaka kolia bacourse nyonso tu toza disponible pour na yo madame mpe alobi problème eza te so naza na besoin ya quelque chose na kosala bino sine mbala moko Gérante wana azongisi lisusu epa madame abutaki pota bitala kaka patron atindi biso epa na yo alobi tozwa soin na yo sorry mwasi mpe ide eza te bandeko na ngai journée pe eleki mwasi pe alobi la star naliaki na mpe journée taka na bafatika kine asitumbaki mwa soso ezalaka ke bato mimi bamesaka koke soso yaki na tumi mwa soso na ya tie mwa na vali ndenge mpe tosalaka abi na shofaki na nga soso na nga naliaki na kwanga nakipeki te ke balembelanga eloko bili poso eloko ezalaki ngai te ndeko mwasi abandi kokontinue kosala séjour na ye siko mbala moko ayebisi Gérante abi naza na besoin na yo obetanga tour na bachambre nyonso tu oyo eza awa nayeba ndenge mosala ndenge esalamaki namona nyonso tu na se na likolo mpo batongaki 4 niveau bandeko na nga Gérante mpe sikoyo atuni abi tanti abenge ma tantine na comprendre te patron ayebisa nga ke napesa yo chambre na comprendre te nde nobi ke nalakisa yo bachambre nyonso tu oyo ezali na kati ya appartement oyo osepeli na chambre oyo te bien ndenge wana Gérante mutu atuni madame mpe atuni alobi te naza na besoin nasepeli na place oyo botyenga me naza na besoin na visite esika nyonso tu nayeba ndenge mosala esalamaki atala koto musala ezali ndenge chambre oyo batongongo nde naza na besoin na visite kaka patron mpe afungwamaki te kaka bake no ngai naza kolo ndako bono patron ndenge eza wana afungwamaki te abikaka naza na besoin na visite nde botongi bandako yango nde musala esalamaki naza na besoin ka nayeba ok Gérante mpe bazwi mama bakoma otambola na mama siko moko boye mama aosanti ke Gérante azosala mwa babudaso moko boye bino boyebi kaka bandeko na nga so eda mutu alie deja eloko na yo mutu akoti na bilanga na yo bandeko na nga vulu mpe abona kobude yo siko patron na bano oyeba te ke Gérante akota na bilanga na ye mais Gérante siko ayebi ke akota na bilanga deja ya madame siko mwa babudaso ndenge ezalaka tobude ka madame tembeke bana pote mingi bazala bango humble azali toujours humble ko Gérante wana ayebaki pete ke madame wana azali kolo azali mwasi ya patron Gérante ayebaki te me mwa babudason kaka boye ko mwana pote azali toujours calme humble donc azali mutu mwa apanza ndenge te kwa ndenge aexplika bi asa na panza ezali kaka pose me na moloko mwa un peu mwa suspect me ndingaki na fazana azali un peu mwa calme bandeko na ngai ntango basi ovisite abi mosala esalami bien bona biloko ya ndenge wana esili ntango esili bandeko na ngai bakiti na se bakiti na chambre na ye madame abi la star nabimi mpe nasali mpe bacourse na nga sikoyo madame lelandeme nango suta nga bima ayebisi Gérante wana bi anazala besoin na yo tosolola naki osala bacourse ta na wana na poko anazala besoin no tosolola mais en attendant mama nayebisa bi la sala ndimaki te ke Gérante atunaki mobali nanga ke wana aza madame bien na tunaki pete pa mate mobali na ye apresentaki epa na bango ke mutu aye wana bopesa ye esika ayebe te ke mwasi na ye bande bona na lisolo na bokebi nyonso tu
madame pe awuti ba course na ye ayene pe kozonga ba course na ye na gentillesse na otaka mona kin na mona pot bazo sola someli bango pe ne bana ki ba melaka bi la star ngala meni na ngaji ye o te na komela tembo apesi la fille wana so pe la fille na obengi so pe tantine apesi moi bière malgré tout tant apesa ki ye bongo mais fille encore ndenge sera le bien zo boudé kaka moi ça la bi akoma mona wana suspect ayebisi gérant to abi bengelanga batu nyonso to basala ala zala besoin na so na bango bino nyonso to na besoin so na bango gérant isko comprendre ki te abi tantine biso to so na biso na sensi nini madame alobi ayebisi gérant to wana na yebiso benga batu basala wana boya ba travailler nyonso to na basala cleaning na ba oyo ba soki basala ba bango nyonso ba travailler wana benga bango boya boya na salon na besoin so na bino ande kulanga ba benga ni ka ndenge zala kaka mama pe la gentillesse na somi bango ba ji na 4 lisolo bazo solola bazo mela moi ji na bango sikoyo mama tuni nani azali numéro 1 awa fiona wa laksaki mama bandako atomo misapalbi aobenga tantine ezanga naza numéro 1 mama lobi ok tangu patron la bino ayebisaki bino ke boyamba swinga naza nani ayebisaki bino eloko te pamba tete na biso ke bengelanga bana so basalaka musala awa yo obalaki kobude tanga zolo babo bandeko na nga njone ke mwana moko ya poto avandaki na appartement avandaki na chambre moko ayebeke mwasi ya patron aye apa ayebaki couple na parti ya poto siko tango sika yo betela bango porti papa oh madame iboni a place sikoyo bazonga basolola muta poto abeti poto papa funga ba koti bama mère boni oyaki kala bayambani boni vie abete fe na bino aza bien sikola mama madame alobi la star kuna nazotala miso ya gérant wana musupa na mona ke clair tando mona sikozo kamwa garçon na siko a continuer moi lisola bien azunga te ba 3 minutes akomo bake tout cas maman félicitations botonge loka bien bona boy maman se wana kati ndeko ba bien papa problème ezate ngana to sola sima na sola nanu na bala misala awa to sola sima ndeko mobali pa ki bongo pe abimi tango sikoyo ndeko na mobali abimi bandeko na ngai mama sikoyo azwi maloba alobi ke soki patron ayebisaki bino te ke nazoya ayebisaki bino ke mutu azoya alobaki te eloko nini na informe bino ke ngai nazali la patrona nazali mwasi ya patron na bino nazali la patrona donc nazali propriétaire baloba bona moi français donc ngani nazali ne mwasi ya patron na bino oh donc nde nazoloba awa na te liboso na bino etake patron na bino yo nazali na besoin na mona bato bozosala awa nayeba mutu moko azosala awa bandeko na nga mbala moko amoni batu bakoti malili me mwana moko ya mobali aza wana mwana na sukolaka bilamba asukola moni bata poto bayaka bilbe ko misalite mwana na asukola bilamba bazwi bapesi bambongo bazwi neti musala kana kati ya flat wana asukola bapapa la bilamba mabilamba arepasaka siko mwana na mutu aboti courage abi bon oza mwasi ya papa madame abi oui nazali mwasi ya papa mbala moko papa na lobi ke oh papa mama biso loyebi papa mwasi na ye akufa da papa ndenge azana azali veuve batusu batalani na Gérard wana azalaki wana biye ngana bi ke patron mwasi na akufa musuba biye ngapela bi ke mama akufa papa azaye moko mwasa bi la star place nazalaki na komi juste yabisi bango wow
ngai na kufa abi asala ngai na kufa mbula na bi te patron bisa biso ke azali veuve mwasi na ye akufa. Ah bon? Moi sabi non eloko na informé bino ke na kufa te nazali vivante. Ngai naza patron naza la babani la patron. Naza la patron na bino na katia na momo nazawa ngande kolondako. Mais gérant tola ba dekonanga alobaki ata eloko moko te. Mbala moko moswana abisi garçon na ebisa kabi anaza na posa na yo sima. Abisi ka bon abisi na ebisa ke ka bongo. Ba dekonanga za passe na mawa. Bango ne surtout ba travail ba dekonanga attitude na bango sa nini échanger. Bakomi deka. Ka gérant naka ya madame. Papa bi ke gérant akoma derrière moi c'est ya patron. Bat musu ba kepeme na madame. Ba musu ba kepeme ni ya gérant bandeko la. La vimba na ata la caméra na makambo etaka ka mukusala mutu. Madame pela ki di babandeko nanga esil nango bato pe babimi. Te bato babimi abengi mwana na mobala bi oh eloko mo lobaki ana comprenait ki yango te. Olobi ke patron na mina biso bino ke nga na kufa bete na so bite mama bomba ngai. Oh na bomba yo na nini. Abite omoni gérant wana ye mutu akoma ko bima na patron. Mon appartement musu eza wana avant na chambre sala wana. Papa pe moko akotaka kuna moko pe le gérant wana ayaka pe na chambre oyo olali. Maman la bi a bon eza de bon ya bi yes papa maman eza de bon biso to bi ke yo kufa. Moi sa patron aza gérant wana. Mbala moko maman yo ki bongo azui téléphone na ye abengi mobile na ye. Asola bi allo. Félicitations papa na moni musala bosali na Kishasa awa na moni vraiment ke osali musala malamu na bengi na pisoka félicitations. Mbala bi ye félicitations o pesa nganga na kin bana kalomona ba vidéo o loba de pesa félicitations na ndenge félicitations asa habite félicitations na nyonso to osali na Kishasa awa. Maman mosa lobi la star mutema esuka kingai. Nesi mobali nga naza mowe na kufa. Okundanga na cimetière nini. Kuna mwana na skola bilama zoyo kati. Ona na lobi na yebisa ya kufa bona boy. Habite batu nyonsa tu o ba travaillaka awa ba ebi ke yo oza veuve ke mwasi na yo akufa yo ko bomanga na kindokyo na butu te na moyo yo krelenga liwa. Na mwasi na yo makangu no salaka ne awa ebi kenga na kufa. Bravo. Pona nini o exposer na niveau moko ya degré moko ya mabe en plus o exposer na ndenge moko ke o mona keza très dangereux na zo esika moko makangu no azalaka wana na flato totonga. Na minute ke ngamu na za na risque makasi place na va na flabe ke mwasi wana azolongwa. Place patron azalaki alobi o te kolonga bongo te aseli biso sabi mwasi azolongwa. Soki mbongo ezali kaka yo moko mwasi wana otika soki bise mwasi azolongwa. Mbala moko mwasi wana abengi madame abengi gérant wana abengi na miso ya papa wana. Abisa komono na bana pe na ye nakangi komono te. Gérant papa si kombo komono na kingani. Yosko rôle ne ezalaka nini na immeuble o à part kokengela rôle ne ezalaka nini. À part qui gérant, tu as dit non, ça ka gérant, non, osa gérant te. Donc, yo ba futa ko combien? O ba futa ngabou. Ba bengi gérant mususu wana. Yo ba futa ko combien? Yosko pourquoi c'est là on est à likolo, yo bino mebo sala musala moko pourquoi? Mbala moko gérant mususu avec mobali ayeba kite ke jour o ba bengi saki ba travailler nos tout gérant on a sala kite. So bi maninga ba bossa ko bete pe ma solo que tala maman ye a ebité. Tant maman a bengi gérant na gérant tu ba futa ko combien boyo ko combien pour la nini.
Ah, patron de moutaloba ba futanga bongo. Malamako maman na ebisi gérant tu ana pesaka ba clé nyonso tout. Pesaka ba mikanda nyonso tout. Malamako ko soine bandi gérante na madame. Madame abika na poko lelo ozo libérer esika olo. Ndako eza ngai. Lobi na tongo ya kozwa de compte final na nga la responsabilité na ngo nazo pesa yo de compte final na ngo. Bande konanga. Mama ebisi gérant tu ana a partir lelo ko tia lisusu makolo na yo awate. Abise omoni nde na oso anoboy. Patron la bino, soit disant makangu na yo abomanga, yi azolandanga, eza main d'ivre. Azo yo kayo. Lobi yaka na opesa yo compte final na yo. Mon a pe abimi abeti porte mbu. Ndenge zala aka ken politesse quoi, pas de la kota na bilanga na ye. Bande konanga. Mama ebisa mobali, yo na ozana posa na yo, en attendant yo géraka yo jouara intérêt bien mon so banoko sala ana makamuno sato. Gérant tu ana bi mama limbi sara biso bi karake yo kufa papa loba ke yo kufa azalaka vivre ndinga bimaka na ndeko mwasi o. Abinga za vivre dans sens ni. Abinga na kufa te. Bandi kuna tali kambo ona kuto na mboka ya Congo. Siko na disolo o bande kuna ngai bozwa kiti bo vanda. Na minicho mama akweli si papa. Abisi papa apa moi so na longwe. Na ba o batikali mutu moko ako bouger azate. Soki mutu moko a bouger bango nyonso tout bakolongwa. Ngana longoni kaka mwasi oyo o bako bimana ye. Ba o batikali bazala wana. Soko beko longola moko bango nyonso tout bakolonga. Tikaka stafane vanda ba gérer. Na mnicho bande kolanga ngana ye kozonga ki mama na azali na Congo. Bande kolanga botala mutema mabe. Tozongela bino ba papa. Ba papa pourquoi kosala kaboui? Ce que do sale kobona, o sale kobono ko kosela mo sa bote ka kufa. Tala mutema mabe o do sale kobo me, mo si na yo ozo boma ye lisol ba ke mo so na kufa. Api gérant chango ta nde kwa camarade na yo. Do famille wana yo zwande kone musala me yo koma kodia kuna. Les choses graves lisusu ozwi lisusu mwasi na yo on tera ye ke ya kufa ke yo za vive. Siko yo boye ki koloba ke madame azwa sunote scandale au salama. Ba papa bo chanze. Tel risque oyo exposé moi si na yo. Comme si moi ça na comme ça ko boye ke la pe moi sino malade. Ako ko baby se pe makolo. Pa mate yo se ozana esi do bomaye. Comme ça kuna sirse yo de jo bomaye. Parce que pourquoi mutem ma beba ndeko? Yo osali loko na yo. Siko poyo siko ndongo zano linga mwasi ke. Madame koko saka mwasi ke mwasi na kufa. Quel méchant. Papa, boki na Kinshasa, boy ba ko vivre. Sorry. Mais tout la bino il fait ça la kala papa please. Et loko bo sali na mwasi na yo. Bena mobile na yo. Pourquoi ko boma muninga boye? Bo sali loko yo na bana na yo na mobile na yo na mwasi na poeke mbongo ne kotaka. Siko yo exposé mwasi na kufa. Ah c'est madame na kufa papa bo tire ba bêtise ya bongo. Papa kono no chikali no zawa na ba misa ba zo na respect. Ba respecte ote.
Au contraire, bandeko na nga bazo vivre na hypocrisie, babi ki bazo futa bango bo ba lo ba pe lo moko te. C'est méchant. C'est méchant. Chance c'est wana bi ya star na emata avant c'est on a kepa na demo na kin. Asede ka des bena ngwa remarquer makambo na ninga longoli ye. Ce qu'on sait pas que bien moi si wana gérant tu na be ke wana za moi si na ye. Oh madame, bande comme si le mo mabenge salama. A cause de première c'est pas ba fi akini as baza ready ya kosala makambo mutako sabino tena wutikini. Pour bien que il fallait le on a moins sauté dans raté. Ata la minute yo bande kulangai eza benga ni monso wana nena ebike na mwana wana bakabwani bi bakabwani te elo nini ezo monso la comment raisonner a comment banga nena vandiawa comme si mwana na ko lukeluka bwa kele mabe bona boy sikoyo oche mwasi na yo na danger fon enfin elo geza kaka ndeko nanga mwasi na sikola na video makila na ezo bomba yo pama te bo soto bo sala na mboka ya Congo batata ondege bana 10 ans ondege bana balata bakaleson mi puta na moi lelo mi bal balata su bakaleson te ba comme olata ba boxer bande ko na bota commentaire mama oyo na suka na ngalobi asala siko nini naka oyo ekomelie asengi aide na bino azape na besoin ya conseil na bino kolobate ke merci pour na partage non aza na besoin yeba asala nini maketu mobile naza na poto ya aza na Kinshasa mais aza wana moto bezo le katea na mobile na ye na actu mobile na sai na Kinshasa yo bande kulanga ndeko mosa aza na besoin ya toli alobi asala nini décision ningazwa esa la décision nini bino pe bozana bo ko aider ko tia komata ke madame zwa décision bo sala bo ekosunga pe ndeko mwasi bande konanga nazana ba matière belonga mona moni na mboka ya Congo tokobeta ngo toujours na kata mabi ya Star TV ndeko nanga please s'il te plaît yo muto moni video oyo osepeka ne nazoloba osepeka na misu nanga osepeka na zolo nanga kobosa na te bo s'abonner bo liker bo tia commentaire et ko sala biso bien makasi mingi pa mate ba commentaire na binu yango mutezo pousser biso ke to sala musala malamu ceux qui peut bo tia ba commentaire te moyen pe toye ba musala moyen kene bien ezate yo na lobi ba papa muko musubo tuna ngulu oboya ndebo baka ke weekend sepe ngula lera mwana mukulana ngula koboya kolia mwana vedi ke ba papa bobo musitambuli ezali solo a passe ya koboma mwasi na yo ukosa koza veve dikola ko fefa ya kuvana na mwasi hotel osala ba 2 mois 3 mois kuna na Kinshasa ukosa mwasi no koza veve. Pourquoi le batte ke bien aza célibataire bien aza séparé na mwasi nanga ok okosa na muninga mwasi ka kufa na mbunga passe bomoi na mboka poto merci beaucoup famille lisolo ndeko mwasi apesinga esalinga passe mingi benga nga partir Kinshasa expliquer le kozoleka ndenge mibale ya poto bazoboma biso basi na mboka ya Congo ça le savoir. Merci beaucoup na bandeko bolandi, merci beaucoup na commentaire na bino, merci beaucoup na partage na bino. Babi oyi bikaza na lisola ko pesa bandeko nanga bobo santé, numéro de téléphone ezawana et ko sala biso be makasi to komi na suka bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Vous s'abonnez massivement à Mabia Star TV. Yangwana ya bino na koka sentiment. Tingaso na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV.
oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo sabone massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa